Akanda, c'est un fou. Alors? Ok? L'idée Akanda, Moutou est salakate, Moutou est doka, Moutazomi benga Moutakala Nankolo, Yoke ne compare Moutouza fou. Moutami benga Moutakala Nankolo, Numa Nankolo. C'est que l'église n'a pas et ça va string, n'a pas Numa Yamopono, y'a pas qu'à demander à inviter Bandi l'église na ye. Gombele tigelanga mwane gombele. Gombele tigelanga mwane gombele. Lite Akanda umeli minge gombele. Batu babenga na France balobi côté lango studio. Nzemwana. Nzemuna. Yo beta po bubuli yondela. Oyoka abi misalite ya kan. Ok nazalaki ko travailler na per mutu inconscient. Mutu amesana ne ko finga. Mutu na bite quoi. Oh. Mutu na yaba kate soki ba visa mutu ko yaba lukaka lipapa. Ya ba ema balata bazoluka ba visa na ye na mabele. Azora ba interprète mo ba tie bango bazolo ba bêtise. Interprète wana force na yesa bêtise interprète. Mais sanité ezobim. Bosoko sobi munoko ya mboka. Uko bilo mu ebimaka wana en tout cas soko yoki yango kangi matoyi. Biloko sobi na ba kombo ya ba musompo na kati. Musompo ebimi na kati wa. Musompo le sobi. Ilamba ya lite ya gande komi biteni biteni. Musompo ya lite ya gande komi biteni na biteni wolo binini. Wololo wololo. Maya moto abaninisa pasteur de Niles. Ezalaki ya combien de degrés? Teyeba. Okoti mamona mama de Niles c'est camp prophétique. Maya moto ya de Niles. Ezalaki lo badinisa ngana tono ya maya moto nde na sika kasika. Yango na tuna ki papa. Maya moto na yo bazalaki kotoka na bakopo bazosopela yo aw. Obeti cela de Niles. Namoni ba meka kona ba jaribu ebungi na bako na kata ba ni na kata ba ko na ba boutique na ba pharmacie jaribu mona na kata na meka ko. Yo tuni kra prophétique. Bible lobi to ba kisate to longola te. Ngana zola Bible o ensemble alobi to longola te to ba kisate. Obana Genèse jusqu'à Apocalypse na mona kra prophétique te. Soko lobi zia prophétique na kondimi. Mais grand prophétique mais Dieu wana est la écran. C'est que Dieu prophétique est à l'écran. Prophétique na yebi angote papa. Bato yeso beta bakapata l'église abengana na temple bazongi na temple. Oh madesu prophétique, Mungu prophétique. Kolelate mosala nzambe kolelate. Zambianye. Chilobe. Pangiga na jani buja mpasu. Nakanisi pasi. Eba prophète ango ya miyibi. Bazoka kaka biso bana ya babola nde bandoki. Jamoko yoka bakanga mwana fachi betondoki. Tous les prophètes amaki ona botala ngai. Ngai bokita bomatana kotanga basala nzambe ya malamu. Oyoki? Je suis défenseur de l'église de réveil. En plus on doit bien évêque ya babola. Omoni Léopold Mutombo. Il est prophète. Il est le seul prophète de la nation de Voulous. Bon, Denis, Nalobi le seul prophète par le Bible le Bible. Bah il y a pas qu'un prophète à Malonga soka lobi makambo koki et koki sam. Voulous a lobi que bon que na est na village moko commando. Boko kuta batu boko bazawana lobi na tongo bazoli na basala massacre. Bo filmer nga botini la gouvernement, ba filmer batini gouvernement pesi bitini. Ba kebo bakangi bango ambushi. Soki balingaki bacha ba général ya réveil, fallait bacha Léopold Mutombo. Il mérite tout notre il mérite tout responsable. Voilà évêque Mukuna, petit évêque Mukuna. Na ebiso kambe za wapi? 8e reza kamba. Yo prophète nyoso boyaka Mutombo. Na ebiso ke ne revoir rappel zonga. Que no ebisa ke papa unoza wana oza papa ya nation. Et na bala ke ya leki ba papa na biso ba papa ngelani basi ba leki yo no totikali no ne kekoyo naza photocopie ya mutu te. Je suis original des amba kelanga. Est-ce que yo tala munoko ya boy lèvre ya boy oza na mote la moto somona on déjà là déjà banane pas alité à kanda la ta kanda la ta ya évêque te ala ta ya papa pasteur. Moi je suis évêque. Nakolo pepelite akanda lobe ko matana mbetu note na mwasi. Na suspend eti na mbetu na ye. Omoni mwasi nyoso tika kama bele libanda yoka ngasi ko.
omoni mabele ototika libanda eza na problème te ngombe atiki mabele na ye libanda tomoni kerigol tomoni kobel wana nani ngombe okay ngombe atiki mabele na ye exposé nalobi tomoni nini kerigol tomoni kobel yo mwasi ozotika mabele libanda wana miliki nini obimiselaka biso mpo mboka ebenefise na yango omoni makambo ozosala mwasi azomela 25 castel azokende mpe azoningana te azobouge te mwasi ake na bar consommation soki abandi kolia ntaba masanga nyonso ozomela na bar eza masanga ya libala oyo osomimeleli taba nyonso ozolia na bar eza taba ya libala oyo osomilieli bapla nyonso oliaka na mibale ya bato na bavile eza bapla oyo olingi kopesa bainvite na yo na libala o papa efeke sambelelanga nazwa libala ofingaka ebeyemba libala ebeyemba libala o papa olobi nini tuna nkoya alobi nini tuna bofo loti ndoto papa kamere kaningiji ndenge abimi na prison naloti ye premier ministre pendant 7 fois l'air est grave hein? Nasutuki kanga ndoto oyo otelemeli yango na telemeli te nga nazobi ndoto nalotaka pamba te o nalotaka ekokisama bombelanga video nabomba video oyo papa kamere naloti yo ndoto pendant 7 fois ozobimi premier ministre na mboka Congo avec Maria Télévision Abed Kitenge derrière la caméra comme d'habitude Ahmed Mukendi devant la caméra mais ça rabino oyo ezaka chaîne ya innovation ya chaîne moko boye ya ba diversité toyeli bino version ya mutu alati basutani nga mpe na surpris na yambi mutu namoni abetelinga bien basutani d'entrée de jeu pour économiser ngonga le temps c'est de l'argent petit évêque Chipinga Balochi bonjour papa na biso santé eza malamu soki nazalaki malamu te me mpo nazala na mama yemo to nazala na Saint Joseph soki omoni naza boye seke naza sante malamu Chipinga Balochi kama na mpata mosasa wa mesu kama oyo moto oyo asiali ekonda bangaka liwa te yeyo wana nyonso bakombo na Chipinga Balochi mukombo ja kumwela chikonko mukombo ja kumwele tu wana nyonso ngai zaba moto zaba vale obeli suwa petit évêque ngai évêque patriotique évêque ya babola ngai oyo obeli suwa bibi na ndako ya mama na papa soko tuni ngai ozotuna parcours na ngai kobima na ndenge parcours obimeli su wapi na ndenge parcours petit évêque muku naza mwana mystère siatula na bimi na baboko ya papa mystère siatula na uta na swabala na bamama miraesa bamugondo bakoko belge babogos na baladi tozalaki ebele place soki oyebaka te ozotuna ke swabala eza nini swabala babimisa bilali na swabala dadi kikambala touta na ye na swabala basefora baza ebele babimi na swabala nga mpe naza puru ya swabala parcours na nga kolongwa na swabala natamboli na quelque groupe tina ye kosuka na équipe nationale na RTGA oyo ekambamaki na bamama milo baprésident mutonga bamama chance nga nayaki na compte ya mama milo na amigo nde nayelaki président Christa oyo azokamba Christa Gaga président Christa Gaga ayebi petit évêque mukuna naza mwana balabala te petit évêque mukuna po tokende penda na makambo onga ndenge opesaka makambo babi okoti na monde mo bokuti déjà lité ya kanda aza wana kanga masolo pasteur John Kutu koloba te ozodiembela sikoyo bango mpo oyo osala kombo réalité ya ndeni petit évêque réalité ya kanda na monoko na nga tolobaka ndenge moko te mais olati bateni ndenge alataka tosakolaka ndenge moko te na monoko lité ya kanda ye c'est un fou alors oyoki lité ya kanda motu esalaka te motu edoka motu azomibenga motakala na nkolo yokende kokompare motu aza fou motu amibengaka motakala na nkolo ndumba na nkolo seke église na bango eza bastringe na banduma ya mopono ya paka juma nde bainviti bandimi église na ye mpo motu amibengi pastelite ya kanda abengi suso mutakala na nkolo seka bandimi na ye banduma ya mopono banduma ya paka juma
banduma nyonso esika betendi baza pasteur na bino eza selite ya kana mais yesu ayaka mpona bato mabe bandumba wana baokolobi na église na ye bandumba nde basambelaka po ye aza ndumba na nkolosi epuis afingaka mpe makasi nalobi afingaka bato na ye nga mutu nabotama na lokota monoko na mesa ndako yakoki koloba pendant 2 heures du temps monoko ezopelaka ngai naza contre baantivale papa Petit avec muku na chipinga baloji kama napata musasa wa mbesu kama muko boja kumbe mutu asale ko ndabanga kaliwate lite akanda alobela bubulu yondela awa makambo ina kota kati na boloko petit avec okaba nouvelle wana ya nanda mutu na landa makambo wana tina 4e minute na zolele la tiba bubulu yombele yombele soko lingi na pesi yo video ezali na 4e minute na lala na pelusi na zolela mais la mona yeba kutu nzembu bato France bayebi bakigo le génie de cas gardien du temple babenga ngai likolo ya nzembu nazolela nalobi gombele tikelanga mwane gombele tikelanga mwane gombele liteya kanda umeli mingi gombele bato babenganga na France balobi kotela ngo studio nzembu wana nzembu na ngai lobeta po bubulu yondela ayoka abimisa liteya kanda oke nazalaki kotravaye na perte mutu inconscient mutu amesana ne kofinga mutu na bite kwa mutu na yebaka te soki bavisa mutu ekwa ye balukaka lipapa ya baema balata bazoluka bavisi na ye na mabele quel genre mutu aza na kadrema ya monoko te diarrhée de la bouche azwaka bainterprète moko batie bango bazoloba na babétise interprète wana force na ye eza bétise interprète mais salité ezobima osoko sobi monoko ya mboka ozo bilo mo ebimaka wana en tout cas soko yoki yango kangi matoyi biloko ezobima na bakombo ya bamusompo na kati musompo ebimi na kati wana musompo quel genre de personne musompo papa musompo yango moni batindika ye na podium ya pale bilanga ekatani oyebi nzembo mari misambo yemba bilamba ya kongo nga na yemba bilamba ya liteya kande ekomi biteni musompo ya liteya kande ekomi biteni na biteni wolobi nini wololo makasi mpe makasi te batoka ye mangungu batombola ye lokola mwana popi c'est bien mais bino ba basala nzambe ye liteya kande na concert afali akende osala nini ye alobaka za wario pasteur wario lokwa Denis Les bawelelaka ye yango na Denis Les na prophète de la nation Denis Les l'homme de pétage mutu asokola basidikisa ye na tono ya mai ya moto quel mai ya moto botika bétise mai ya moto bandinisa pasteur Denis Les ezalaki ya combien de degré teyeba okoti mamona makambo Denis Les écran prophétique mai ya moto ya Denis Les ezalaki lo badinisanga na tono ya mai ya moto nde na sikaka yango natunaki papa mai ya moto na yo bazalaki kotoka na bakopo bazosopela yo awa obeti sola Denis Les namoni bameka kona bajaribu ebungi na kati ya babutiki na bapharmacie jaribu emonanaka te nameka ko bato misusu babombi ndini na basambe to bakartwa bajaribu ekomi kotumba bango bakomi kokosi yoki totika baje mai ya moto basakanaka te tozalaki na point ya lite ya kanda tokoti na point ya Denis Les écran prophétique okroyaka mpe na écran prophétique pasteur Denis Les mokolo écran prophétique mokolo écran prophétique seka azalaka na baécran na ye aza na écran prophétique obanda Genèse jusqu'à Apocalypse na mona écran prophétique te mais abeta mbongo moko abi caméra kobima caméra pa bimi nalobi papa toloba nanu yo tuni écran prophétique bible alobi tobakisa te tolongola te nga nazolanda bible oyo nzambe alobi tolongola te tobakisa te obanda Genèse jusqu'à Apocalypse na mona écran prophétique te soko olobi zie prophétique nakondimi mais écran prophétique mais wana etala écran oyoki c'est que zie prophétique etala écran prophétique nayebi yango te papa oyoki papa bêtise nini écran prophétique ye abimisaka baprophétie neti abetabeta baprophétie moïse kutu akutani na buso ada moto ezoloba moïse aya te alobi kutu namoni écran prophétique te soki nayebi atuninga video yo prophétique mpe eza te quel écran prophétique
Mais bon, tu as besoin de confusion, basala nzambe. Basala nzambe. Kabino basala nzambe. Papa, okoki kobeta lisolo ya $4 $5 de résistance. Soki déjà mutu a mesana kozaba faux dollar. C'est que rabana obama. Soki na catholique, il y a des faux basang basali. Oyo bakosanaka na nsima ya catholique. Na matanga awa tomona bakanga bafaux abe. Na palais du peuple. Oyo mokolo kondo na biso papa nani akufa. Mosengo. tomona bakanga bafaux babe. C'est que l'église eza na problème. Bato yesu abeta bakapata na église abengana na temple bazongi na temple. Oh madesu prophétique, mungwa prophétique. Kolela te mosala nzambe, kolela te. Zambianye! Chilobe! Makijika jani buja mpasu. Nakanisi pasi. Eba prophète yangu ya miibi. Dose papa kolela te. Bazokanga biso bana ya babola nde bandoki. Jamoko yoka bakanga mwana fachi betondoki. Kanga jamoko yoka bakanga mwana ya mukwa ntombolo ndoki. Oh bana ya Krista. Gaga bakanga bandoki te oya mulibu sheni. Bakanga bana na bango bandoki te. Okoyoka gaga mwana wana zana makoni. O Ahmed Kitenge ndoki. Bana ana zana makoni na muteza ba anteni ya. O Ahmed Mukendi avanda kasoki wapi ndoki. Mwana wana mabele wana ya minene wana melisaka na butu. Okoyoka solo babino bino. Bana ngope bakokanga bango bandoki te ndenge nini mwana 14 tala libele munena tala libele munena. Toko ngondo kite ndenge nini musala nzambe. Bana ngoko yoka bo estoma ya Mazda. Nzoto ya Mazda estoma ya remorque. Consommation ya fufu mwana mkiazo bete 4 bula fufu. Bakoka ngondo kite ndenge nini. Ba pese bana kana ndako te yoka prophète. Sokolo bobo sanari bakita. Voilà prophète de la nation. Omudi ba mpese bazole ko yo. Eza ba soda ya butu. Ok za salité. Mabaye le kebele na ndako. Bampese balandi mabaye. Bampese balandi mabaye. Vraiment. Sweza la kite na ndako po bana bale kebele na ndako. Ye abimisa ngo kindoki. Ya lobio bampese wana bazaba nani basoda butu. Tous les prophètes amakio na botala ngai. Ngai okita bo matana kotanga basala nzambe ya malamu. Oyoki? Je suis défenseur de l'église de réveil. En plus on ben évêque ya babo là. Omoni Léopold Mutombo yene prophète yene musala nzambe oyizi mbiyo bo critique kaza musala nzambe Mvuluzi ndenani oyebi Mvuluzi te mutu azosakola mikolo azopesa makambo ezoleka na est alobi bakepe bakuti bato place ya tangi wana nani su Fulgence Kusu Mvuluzi. Le seul prophète de la nation est Mvuluzi. Bon, Denis Lessi. Na lobi le seul prophète, par la Bible, lobi boy. Ba yeba ka prophète a malonga soka lobi makambo ekoki sam. Mvuluzi a lobi ke bokende na este. Na village moko commando. Boko kuta batu moko bazawana lobi na tongo bazolinga basala massacre. Bo filmer nga botini la gouvernement, ba filmer batini gouvernement pesi bitini. Ba kebo bakangi bango ambushi. Wana prophète te. Prophétie. Mais c'est là volcan ekotombo kabosala keba. Basala keba te volcan tombo. Toyokana. Na évité pas nyobo ya prophète de la nation. Hier abimisa professeur que Fati Beto a comme président. Tana yese le qui. Tana yele. Il y a des temps. Taya de nile c'est le qui. Génération le ngwari na nation c'est ça est remplacé. Toi quelqu'un a même ordre d'idée wana. Na tant que ba komba batu oyo po na annoncer qui. Omoni tango ba na annoncer qui toyokana. Paul Mutombo. O mutu wa magorodo mutu abibisaka magorodo omoni église wana ya 8e riba négligeaka ministère amen eza kamba ya ba église de réveil nyonso denila sake kosenga pardon potalité denila sasengi pardon pa mutombo en pleine kill chapeau na ngelo ngoli kolo ya kana oyoki asengi pardon en pleine kill omoni nde batangaka papa Simon na kamba papa Simon na kamba Mutombo pe batanga ke na 8e rue. Yo mona déjà bakiri na mutombo na bêtise. C'est un père de réveil. Soki balingaki bacha ba général ya réveil, fallait bacha Léopold Mutombo. Il mérite tout notre il mérite tout responsable. Voilà évêque Mukuna, petit évêque Mukuna. Na ebiso kambe za wapi? 8e rue za kamba. Yo prophète nyoso boyaka Mutombo.
nayebi soki ne revoir rappel zonga ke noyebisa ke papa unoza wana oza papa ya nation edi na balake ya leki bapapa na biso bapapa ngelani basi baleki yo nio totikali no nekeke oyo oyo bakombo otanga ondire na oyeba ngo me façon ozotangela yango nde na comprendre te papa kelani yo lobi ngelani nata muluba papa mutu oyo négligé likolo ya kombo ya mutu ya papa mukuna bato ebele bayina ngai yo kasi konayebisa évêque na yinami na mboko likolo ya kombo oyo osengaki permission ya kombo wana to nasenga ndenge nini osenga évêque papa avandi na tv ayebisi ismael mutombo nani sango bosolo na politique alobi ismael tika molimo na yango ekolongwa na shero ekolata notre che ngai nagangaki na kiti je reçois molimo paper koti na nzoto kekekekeke nayoki lukanku na nzoto lukanku nini kolenga ekoti na nzoto papa tika nalobi boye nayoki evandi ti lelo natikala molimo ya lukanku evanda nalobi boye balobi yo ozwa mbuye terre moni nakomaki na page Facebook nanga ke lelo na yamba petit évêque bato bakomeli nga baquestion nga mona préparé baquestion nanga mais moyen na pose baquestion nanga eza te mpo ya bato eza ebele bato balobi boye yo oyo mbuye cope ya Pasteur John toli ya pete asalaka cope na ye lite ya kanda aye na mbuyema mais apesa ye mwa espace na ye lite ya kanda vanda yo lisusu obimi nalobi mama papa na mokili toza na match kwate principe ya match kwate ezalaka tya likolo to tya likolo oyo aza na likolo ya kokuba ntango totutani ezala nazoyoka shoke nakosimba boye te nakoyebisa yo ozwi omoni okokufa yo me nga mpe ezosala nini ezoswa soki tokutani 3-4 na terrain kongo eza ya mutu nyonso naza photocopie ya mutu te je suis original nde ezambakela ngai est-ce que yo oza na monoko ya boye lèvre ya boye oza nango te elamba oyo tosomona ngo elatamaka déjà banani pa lite ya kanda alataka ya bevêque te alataka ya bapaster moi je suis évêque nakoloba mpe lite ya kanda lobi okomata na mbetu no te na mwasi na suspendre eti na mbetu na ye oyoki siko nani aya mokonzi na bino na makambo nani naza évêque na bango baza bapaster Pasteur John mpe ana nsima na yo je suis évêque patriotique oyokanga na yano nakofinga mutu oyokanga nakopapola mutu papa mboko ezopola ya solo oyoki mboko ezosala nini ezopola basi bakomi wenze makambo ya basi yango wana na ngai natuna question voilà oza mpena mosala nzambe asolo nde tokosi na makanisi na ngai papa tika tiktok wana omona mwana mwasi atie mabele libanda atie nzoto libanda ezalaka nini évêque makambo yango botelemela yango te mpani basala omoni mwasi nyonso atikaka mabele libanda yokanga sikoyo omoni mabele ototika libanda eza na problème te ngombe atiki mabele na ye libanda tomoni kerigol tomoni kobel wana nani ngombe ok ngombe atiki mabele na ye expose nalobi tomoni nini kerigol tomoni kobel yo mwasi ozotika mabele libanda wana miliki nini obimiselaka biso mpo mboka ebenefise na yango donc ndenge bango batika mabele libanda balakisa biso mpe echanteau ya miliki na bango bale naturel bana nalobi ke ya ngombe tomonaka ya ngombe mpe bana bakoki komela babebe banourrisson nalobi ya bana ya ngombe bamelaka te bamelaka ngombe amelaka ngombe toza en pleine émission mais micro ebonga po event tozotindika mabe ngombe mpe amelisaka bana na ye mais ya ngombe ata tobelisa bana tozomona echanteau ya kerigol mixwell fibo tomoni bamiliki ebele sikoyo yo mwasi otikalaka mabele libanda wana miliki nini obimisela biso na congo miliki babebe bamelaka te papa echanteau nango eza wapi kasi libele atie libanda ya ngombe tomonaka kobele ngombe amelisaka mwana te amelisaka bana na ye ye mpe amelisaka mwana mais ngombe abimisi echanteau po aexposa mabele na ye ya ye eza nini akoza mpe mobali omoni makambo ozosala mwasi azomela 25 castel azokende mpe azoningana te azobouge te mwasi ake na bar consommation soki abandi kolia ntaba masanga nyonso ozomela na bar eza masanga ya libala oyo osomimeleli taba nyonso ozolia na bar eza taba ya libala oyo osomiliele
ba plan nyonso liaka na mibali ya bato na bavile eza ba plan olingi kopesa bainvite na yo na libala o papa efeke sambelelanga nazwa libala ofingaka ebemba libala ebemba libala o papa olobi nini tuna nkoyi alobi nini tuna bofo ngai te luvunu makedi kaka luvunu wana kikongo c'est kikongo papa wana kikongo eza monoko ya pays oyo misa bêtise kwa lité akana za bêtise na kikongo ana zalaka monoko bien na cadre ye monoko ezanga clôture papa avec ngonga esenga tokende malema meti na suka papa toseteli na age ya 15 ans na basous-vêtements na basengle bana lelo biso tosakani bisaka na tata na mama mais bana lelo ya 15 mwana okomona ntina te okoki otika bana 15 te basala bisaka na papa na mama lelo soko otiki bango kuti scandale bakosala misu lokola ya bana Saint Georges bana Saint Georges mosala yo osumuka ke otolaki video bana Saint Georges papa totala te biso bango na utali kolo na bambana na se mwana Saint Georges azosala misu boy nyonso wana nini novelas mosala nzambe nayebisa bakozi novelas ebomiyeli biso bana mwana zabo azobalula luketu chimono ezosala boy nayoki kanyinga kanda kanyinga lokola kanyinga ezali oyo banalinga na konyonga na nyongi onyongi na mutema inquiétude onyongi yango wana olelaka nini sala nzambe récupère yango spirituellement bafiotifioti banyonyo eleki bacomportement baye eleki bambeyambei baujana bakana sika mais lelo tokomi na génération asuka ya nini bagu muchuchu bana mabe bambape prophète yo pena seke biloko wana oyebela bana wana bakobakosa bandako bango moko oyebela ngo wapi bandako na bango basoka bango moko basombaka na base sokola papa batie na kati ya ndako mais c'est grave papa na bino aleka na couloir wana bobosani abel kitenge couloir wana koleka te soko oleki na bosani yo moko mabe ozomona mwana mwasi abima na papa ya moninga moninga pa yebaka te ye pa yebi teke papa ya baninga moninga azwi tata na bango atie na stati ye sikoyo ateli stati mobali amoni mobali wana shimene fotete wana ozwi ye wapi afutaka bien te na leka wana nzoka nde papa ya baninga papa ya baninga sambwe akomi fota en tout cas prophète tokomi na suka opesi nga mposa ya kosilisa émission te mpe opesi nga mposa baabone ya ave mari ya télévision bamesana na yo tokosala effort baabone ya ave mari ya télévision ave mari elakisi marie mère des orphelins mama na yesu siko l'homme de Dieu bosabone nano bopartage bolaike naza na bino tous les semaines nakoloba makambo ebele nani nalobi makambo babari te chaque semaine pena elema ya petit avec bandokota omoni ngai na mibengaka chipinga balochi pamba te po basi baya balukanga bakutanga te oyoki zamba lola pambola mutu nyonso aza branche azolanda soki mobali na yo balesa ye ezakala ya kolukanga naza na limero ya suka eza zakala zetu jésus christ nazaret zenga mambo limero ya suka yaka na kopesa otakitiki nini numéro ya telefone na yo so batanga joindre yo na ngai plus 243 84 44 035 11 to 11 papa naza muluba nayebi soki naloti ndoto moko ndoto nini papa naloti ndoto wana pendant 7 fois naloti ndoto papa kamere kaningiji ndenge abimi na prison naloti ye premier ministre pendant 7 fois l'air est grave nasutuki kanga ndoto oyo otelemeli yango natelemeli te ngai nazobi ndoto nalotaka pamba te oyo nalotaka ekokisama bombelanga video nabomba video oyo papa kamere naloti yo ndoto pendant 7 fois ozobimi premier ministre na mboka Congo mama na ngai atomboli yo zamba lola nayebi maniere koyela te
Papa avec photo sur ça nayo. Na poser la question moko. On répond copie ça commentaire té. On répond ngaka par oui ou non. Au télé mi okena o tikinga moko. O ebi mami Chibola. Numéro na pesi même. O pesi numéro. Pesa ce numéro. Plus 243 84 44 035 11. Il y a Willy Mouchen. Code prophétique. Matembela simanda kumuneka pete poche zo tapi synthétique. Tozala na batambongo nyoso ba musicien ba boaka ba musicien ba bossa ba musicien ba za bengra. Ba bossa na batambongo nyoso. Wana ofunga na ba page mususu to solo yango. Kombi yango. Ya Willy Mouchen Umela. Fondation Willy Mouchen. Fondation ya Kalowe tongelanga ndaku na bibu. Umela papa. Na bossanité. PDG Rock Jibwe. Cheval blanc. Mutambongo ya kala. Poche 80 km. Nyote tona na $. Oliaka frante soko le fra maboke belishikam. Na ine fulu na yo poliaka $. La te. Soko le ngela lo bengi pete veke ya gozu. Na yo peti na yo. Oyo tinda kimbongo ya maladi na hospital. Na sina bimina bandi musala. Ve. Zamba lola pambo le yo. PDG Maluma Voka. Arme Fantal. Mwana bandu noya longola ka fier. Alongola ka soni na bandu. Maluma Voka Arme Fantal matembela simanda ku papa social. Papa de papa. Ya yo yango ba bon séjour na yo siko zali libanda mboka. Ba bon séjour na zozela yo, ba bonne fête yango. Papa, Zamba lola pambola yo. Zamba lola pambola président Christa Gag. Zamba lola pambola ye. Merci beaucoup. Zamba lola pambola lisusu. Pako siko national, international. Président Anosanjo. Président Anosanjo Zamba lola pambola yo. Na musalo zo sala ya kosangisa. Plus de 300 ba comédien otosalisa bango pe nini répétition esika moko ezala te ekutikala mpe kozala te papa avec kosala dictateur te eza émission na ngai tosalela ngonga papa mosala nzambe mabanga na bomba mosusu tokuta nsumba la simasi osa suma mabanga ebele nabosani ko Doris Mbaya Doris Mbala le seul couturier oya tongela président de République Bilamba Doris Mbala camarade ya Rino Samba Doris Mbala papa nga Bilamba turo tongela nga subetima ya maboko minayi oyo bato balataka papa Doris Mbala mobali ya tembe maboko électrique ekoyoko tonga 80 Bilamba ezala bozana ba feti ezala bolingi botongela ba travailler Doris Mbala mutakangi mombele mobimba Zamba lola pambola yo na bosanité mutu moko Curtis Makanda manager le plus intelligent Curtis Makanda mutasimba biloni na maboko mutasimbi ba makambo ebele Curtis mobali ya Angela Minu akotaka mpiaka na ndako papa avec question na ngai ya suka répondre nga par oui ou non au télé motikinga oyebi mami Chibola ndenani répondre par oui ou non. Toi mipende ya milanga jino kotuna kanga bango te. Te, on va oui ou non. Na yebi ete. Oui, mami tu voilà te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On yebi ete. Oui. On le yebi ete. On yebi ete. Nous ezali. On le yebi ete. Na yebi ete oui. Quel esprit. Kende kasi. Avec qui tenge kende on yebi ete. Kaso le yebi ete. Olunga betanga. Bimisa. Kana yebi sabatu. Dispensaire za moko. Dispensaire za moko na quartier toi na ngambo ya Hero Club avenue Loso au côté na avenue Loso tuni dispensaire Bondo et pas ya docteur David mutu atika ko soigner malade na défaut tous les malades ko na on dispensaire wa o malade ndikil abikisaka atertaka na ba ange ndela moko tikanzamba lola pambola yoza masha kumeni kumena papa David. Merci docteur beaucoup. de docteur ouais asimi quartier toi mobimba dispensaire Bondo le kiba dispensaire nyoso quartier toi soko boy salamu kilena yo o so baba na popina bitendo cha ngai te papa avec kende église ba bazozela yo famille na ngai bazozela yo famille ka basele za balola pambo le bino bande ko na ngai mama Lina Muvaro mwasi ya papa Paul Chilumbu papa Paul Chilumbu honorable Paul Chilumbu na bengaka yo le petit Tshisekedi papa Paul Chilumbu mama Lina Muvaro linzanza libonga na langi ya bonga na ye
na papa Paul Chilumbu. Moi si Boanya, moi si Mayele leki à Salomo. Moi si Mayele leki à Salomo, maman Lina Mouvaro, maman Vanana yo, Obongi. Moi je suis abunda bitumba partout, na ba propagande na ba campagne. Merci beaucoup, papa évêque. Merci beaucoup, Abed Kitenge. Tokutani Mbalasima, monsieur le papa évêque Rokenayo. Merci beaucoup. Moulili Banini, comprenez, tu as travaillé pour Nabola Mouyaba abonné à Ave Maria. Vous avez eu cette émission à chaud avec petit évêque Moukou. Nous avons senti chaudière et émission Banini. Merci beaucoup, Gauthier Bell, le roi d'Angleterre. Queen Néné la puissance, Keren Fina, Tina Lukaou de Bruxelles, Dani Mbumba des États-Unis. Ange Kaka, Terminator de la presse, Neville Converse, l'œil de l'Internet, aux journalistes, Kizaza Alino, Mariam Badi, mon journaliste, et à Solo Père Malonga, na Nenga Mikili, na Peso Mbote, Nino Nidja, Yamotema, Anna Esther Fraser, Mbote Mingi, professeur Zoukou, Deborah Timania, na Peso Mbote, Bamissia Fabrigas, Bakimani na Poto, na Pebino Mbote, Fabrigas les maillots se courage toujours à moi, na Mobali, viens à Marie-Paul. Quand vous avez s'abonnez-vous, dites, Malasima. Ciao.